vitesse ya technologie pe ya information ndenge ezali kokende na kati ya bale monde pe awa na kati ya mboka na biso biso toyeli bino émission oyo ezali bongo vis-à-vis vis-à-vis ezali émission oyo ekobemela bino masolo ya politique, sport, éducation, environnement, santé, vis-à-vis émission oyo bokana kolanda yango na ba différentes chaînes awa na kati ya mboka na biso pe na kati ya bale monde vis-à-vis oyo biso toyeli bino mpona kopesa bino ba information nyonso oyo ezali koleka na kati ya mokili pe awa na kati ya mboka na biso. Boza ebele boza na biso à travers le monde, précisément à Londres, boza na Paris, boza na États-Unis d'Amérique, boza na Bruxelles, bozali na Hollande, boza na Autriche, boza na Chine, boza na Pékin, boza na Russie, boza na biso, boza na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, na tout le coin du monde, boza na biso to pesibino, shalom, mbote na bino bisika bozali, tika nzambe ya lola, nzambe ya mosali na ye, prophète Moïse aleka nako pambola bino. Lelo to vena émission spéciale wapi to yambi Maman Mireille Oyo aye ko témoigner grandeur, aye ko témoigner bonene na nzambe, aye ko témoigner makambo ya ko kamwa oyo nzambe asali na vie na ye, oyo nzambe asali à travers bana na ye. Biso to koloba minute ka ko tika ye moko a témoigner pe ayebisa na biso pe aloba nini oyo nzambe asaleli à travers émission spéciale ya lelo o bozali ebelele bozo ba poste téléviseur na bino bozali kolanda biso à travers les mondes. Okomaki na moment ya koluka basen na nzambe yebisa biso skotango nzambe akomo longola oba ekai na misu pour comprendre nini ezoleka na vie na yo pe na vie ya bana na yo ekoma indenge nini ekoma na moment moko boye tellement la basen pe bazali ko bondela pona bana situation ngo ya pasi kaka donc ezali ka pasi kaka mais oyo pende koma penda ki ngai oyo ekomisi ngai ne sika o lelo nga na ekokumisa nzambe boye ezalaki bana nyonso 5 babela na bango moko mibali mais na temps wana bana nyonso 5 oyo azosanda oyo koto fièvre oyo koto boye na kosuka wapi le modèle oyo nazaki na ngapi na mbongo te mais nazaki moyo kotika mpe na ndako pe bongo ezate en tout cas na mbongo ka oyo ezaki na ngai ya koluwe taxi nde yango wana nde ememaki ngai na bango nyonso na donc si na hôpital nini wana hôpital de référence à Matete au Meza alors na memaki bana kuna batandi bango penda boui nazolela nazoyeba te nazolela nazoyeba te nasa nini kaka ba ona bengaki penge wana andera ba mama famille na ngape mninga ngamo pe ayaki tango aye abi non situation oh trop c'est trop mais comment mire ko vana la situation boui oko vana la situation boui comment o izo mona clair mais zapina ki ndoki pena o veneza bina spirituel ozo mona ngote ngabi mama ebongo kanzi ngai na vanda ka boui makambo na landela ngote na basala nza na landela makambo na basala nza ba bonde pe pona bana mais nazo comporter neti na suki na olela kutu ngabi na suki abite tika na mamba olela no wana tika mamba olela ngai na yebi na elio solution yo pe solution ni oyelinga mbongo ngabi pisa kazi pardon soko na mo pesa abite mbongo eyaka nango mais solution nga na elio solution o bana bazwa guérison libela bazwa guérison na yebi mosala nzambe moko mais aza sur place aza en Londres en tout cas surtout bendi par canal. Hein? Par canal, il y a coordonnatrice na à en Afrique du Sud. Par canal, na y a bengi maman Solange, Fifi, j'ai salué en passant. Alors, babi, tu benga mais tu benga qui na WhatsApp. Donc faut otya ba mega. Ngamo na otielo ba mega. Ngamo na otielo ba mega. Ngamo na penza be fa pambola Aza muninga na yo, aza muninga na nga, muninga na. Komuli na. Pesa pembote apa. Ça pesa mbote Antoinette, ça pesa mbote. Alors na aebisinga ko se déranger te nazo tshaba mega nazo benga comme ça yende anakana na yene tokozwa prophète Moïse ngabi ya pembeni kutu abaya basambela na vis-à-vis boy à live basambela mama situation nous continue bon mutateni kutu musika abi yo ko banga te mama nazo ebisa yo nzamba sela ka prophète wana azana musika mais kaka na musika wana awasa pe délivrance pe kana na musika yo mo mona ka bikamwa liboso nazaki na doute na bina musika boto pemeli basala ndeme o bayeba na kutu basala pe ba prière pe na live bozo mona biso mais ils se répéter na ngaka ba ka grave on se répéter na ngapi na est-ce que ya soma mozo babi za na kondi et loko hérité na ngai yango wana to tiepe mega abengi coordonnatrice pe
abengi musala nzambe azaka permanent eloko kokamwa tout monde basala nzambe mususu bapesa ba promesse ba visite on a rappelé on a kutu ako rappeler yo te après 2 jours ou 3 jours donc ezaka wana il faut bovanda ba tout toyebi tozelana mais oyo ngai ekamusanga musala nzambe oyo nzambe apambola ye prophète Moïse. Alors tozongela yo mama Mireille Lazare akufi mikolo misatu na kunda Jésus Christ de Nazareth azalaki te Jésus azalaki moninga ya Lazare tango ba moni Jésus bandeko ya Lazare balobi Yesu soki ozalaki awa me moninga na yo Lazare akufi te Jésus plaira ezalaki Yesu pasi Yesu abaki bolakisanga place bokundi batiaki de ya Lazare na kunda donc banda ya mama Mireille ekomaki mokolo oyo bayaki kozwa nde milimo na bango nyonso 5 bakende na bango mais lokola Yesu oyo abimisaka Lazare na kati ya kunda azalaki na kati ya mosali na ye prophète Moïse connexion et salami bana 5 babiki tango mama Mireille azongaki kaka ndengi moko bana misatu pardon parmi les 5 bazongi makasi nzoto kolongo neto bana lingala à travers le sambo oyo mosali na nzambe prophète Moïse asalaki na musika na téléphone ezaki likambuté pesa na action de grâce pesa na offrande pesa na dîme pesa na moi quelque chose te et voilà kaka appel ya pamba mosali na nzambe abondeli pe asingaki elongo tindilanga na bote prière ya pamba ndenge moko Yesu abondelaki pona Lazare pe Lazare abimaki malgré akufaki déjà après mikolo misato avant tozongela invité na biso o ayeko témoigner grandeur ya nzambe oyo na nzela ya Jésus Christ de Nazareth asaleliye na libota na pe na bana na ye tolanda nanu ndenge nini ba délivrance elekaka na ozana kuna epai wapi prophète Moïse ayebaka na kosala musala oyo Jésus Christ de Nazareth le sauveur et seigneur atindaye na kati ya mokili oyo tokomi kokoma na suka émission na biso tosisa na invité na biso mama Mireille oyo nzambe asaleli makambo ya minene pe ya kokamwa tanto lobake epa ya Yesu Christ Jésus Christ de Nazareth ezalaka likambo ya tik otak bat bakasa ezaka blague donc pas Yesu tembe ezalaka te soko chika kondima lobiko pe e mama Mireille tokomo koma na suka oshite na témoignage na yo suite za ndenge nini suite ezaki vraiment tango délivrance na ngai na ngai na libota na ngai na ngai na bana tant tokomaki vraiment na suka ya délivrance et loko oyo ekamusaki ngezani nazongi na hôpital kozonga nazongi na hôpital bana nyonso misato d'abord to nazokota na hôpital bato bazotala ngai parce que tamba bato batala bongo saki ko banga te olobi problème ni bon tellement nazali na nga kondima nazali na kondima bon to bato bazotala na pesi bonjour na koti natala boye bana bazali kolamuka bavai na mbetu neti ngana otovandi mama na ngai nzambe asalinga tikotaki nzambe asalinga tikotaki à travers délivrance oyo prophète Moïse asalelaki ngai bana ngai misato wana nzambe malamu tant na okita mongongo boye donc nazomona jour onde ezalaki nazomona jour onde ezalaki okuti bonto ngoni bango boya banaki bazotunanga maman tu viens d'où moko la mso tuninga nous sommes où muto tikaki azolo baté azaya kolala na koma uzongi okuti aotunu nous sommes où esengwana maya misu donc olena seka na sepela mais maya misu esengo bonga ni maya misu donc esengo temele kaki ngai émotion ma misu bando bimanga na yambi bana na kumisi nzambe na bengi mbala moko papa Moïse papa nzambe na yo osambela kaza ya solo papa na zo biso makambo esemenga nde na ye boye na kuti bana ba eyindi na chambre tozalaki eyindi Moïse abaki na baki tinda dîme tinda offrande te aisinge loko moko te aisinge loko akumisika nzambe o nzambe ezwa lokulu donc esali histoire place tozalaki na soins intensifs bato bazalaka te maladi oyo ba voisin na bino ba malade ba oyo wana o bazalaki na piscine na Bethesda oh Jésus na bimi libanda wana na bandi kokumisa nzambe na bandi koyemba
ba médecin bazo comprendre ngate ba infirmier bazo comprendre ngate na ke na nini na bureau na bango ya ba docteur wana donc na okumisa ka nzambe na nzambe o asalilinga malgré betape wana nyonso to ya pasi oyo nga na leki oyo na luke basusu ebele papa na ngai audience ezela mosala nzambe aza okipe boye ezela mais oyo esala nga tikotaki nzambe asali ngai vraiment ya bikamo yango mpenza nakoki kozala grâce te jamais na bilelo oyo fona ya nakumisa nzambe na témoigner na makambo oyo esameli nga tikotaki ndenge tozoba kobana baza na ndako bakobela sute bana nde toza boye ça fait esali batemps eza vraiment eza ke bana na ngai baza normal chaque mois eza susu te kutu bato oyo kutu oyo babanaye kobundisa ngai bamisusu bango baoleka na ndako tika boye bazotuna bana vous ne tombez plus malade? Ah bon? Oui, mais tant qu'on a qui bana, qui bana, maman tel était passé. Hein? Il nous pose des questions. Oui, comment vous tombez plus malade? Donc c'est ça parce que biso ba biso quotidiennement tobela. Moi nyonso, tobeli ça. Non, on est bien. Ba on apika ba et puis limitation c'est qui na makasi. Na kati ya délivrance na papa monaki yango. Na saki na blocage, makambo nangi bane ko simba te. Donc nazaki makambo nanga surtout bato bazokangela mitema. Donc bato bazokangela mitema. Ata ozo balikamwa solo ozo mona ke blocage ezaki makasi. Limitation ezaki makasi. Freinage ezaki makasi. Papa monaki yango baki fona bonde ya pona yo oza na limitation za pe asala ki yango pe na moment on a nazolo baboye o ba yebinga tout va bien bazo monanga ça se voit par la grâce de Dieu donc bazo o ba yebinga ba o pe ba sisenga valeur o wana ba yebinga na période na senga kaka ba yebi ba o pe ba yebinga te ba monanga lelo ba monanga normal mais ba o ba yeba kinga hein donc bazo kumisa ndanga so ba moninga ba moni ba tout temps to bima na bango na bongisi bana to bima ba kumisa ka ndanga. Donc c'est ça, et moi là, merci et pas nzambe pour na likambo asalelinga. Awa tozoka na sanzembo ya ser na dej, bayaki tango bakutaki ekoke nanga polele nde bakotaki mesiko yo. Nzamba asali ya kokamba. Maya miso oyo bandi kotanga tango nyonso ya mama Mireille lelo zotanga société à travers mosali na ye prophète Moïse oyo abelelaka kaka Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe wasala bikamwa na ndenge ya kosaka na tepe ya kosamba te tozo sabino ke soko lingi vi na yo échanger koluka banzambe mosusu te kokota bikota kota te kosimba bisimba simba te luka Jésus-Christ de Nazareth le Seigneur et Sauveur nzambe wabikisaka wasala bikamwa ya kosamba te mama Mireille tokomi na soka émission to andi témoignage na yo bana le monde entier bayoki ndenge nzambe asali lo bikamwa à travers mosali na ye prophète Moïse ozana likambo ya suka koloba pe koloba nini na bato batiaka tembeke Yesu Christ asalaka te bato o batiaka tembe batia tembe te parce que en dehors ya ngamuko o nga na kute na ngo na bana na nga ezaki pe na grand frère na ngai. Ah bon? Oui. Nini komelaki grand frère na grand frère na ngai eloko komelaki ye grand frère na nga mutu ezaki ko bouger nini ba la question de liboma ouais ata musala nzambe ouais il pas za musala nzambe mais ngai na bitete makambo oyo nga nazwaki oyo komela nga oyo nakimaki pa musala nzambe nani prophète Moïse esengeli nga pe na sa nini na benga ye grand frère nga azaka sur place na Kishasa ate azana bako nga lobi tete il faut na benga ka musala nzambe ye asaka ne na musika ndenge asaki oyo nga na musika ndenge pe nazana kondima akosala pe oyo grand frère nga na musika ezaki na butu na hésitaki te en tout cas na benga ki malgré na butu wana yanga ese leki sikoyo na ye na bitete funa benga papa na bengi papa kana butu wana nazo benga papa avant na benga papa na butu na benga ikuna na tuni kuna ndenge nyo aza kolala na be papa ngai papa babi na ngaza kolala eza mabeta bi non ata aza kolala biso to kosala ngukaka papa aza dispo azali disponible na oya kapa na ye aza disponible parce que na ndima ete moko na ndoba toza butu boyi na benga papa mais na benga ki sur place to sali yango to sali délivrance na musika kuna ye aza kolala ezaki na butu délivrance leki nzamba sali bikamwa kaka na tongo na ngo wana na tongo na babenginga balobi oyebi ke pasteur alamuki normal
ndenge za wana abiki nzambe asaleli donc délivrance côté zo le kana butu ye kuna na okala na nzambe a délivrer na se apongi sans que inquiétude ezala. Donc délivrance côté zo le kana na biso côté ye papa musika na Londres ngana kishasa kuna na bakongo ye na se apongi kolamuka zo lamuka nzambe asali ngolu donc délivrance elandie ti na se apongi na kolamuka na grand frère na ko koma normal azongi normal bato nyonso na Congo central kuna paniqué azongi normal beto ba boza pe normal ba activité na ye aza normal ti lelo aza normal tangu siko alamuki abani siko kotala abi teliko normal abi makam na moni na butu na lali ayebisi mutoyo oyo asalaki makambo wana oyo emonana kipe koto alobi yango ayebisi muto nga babenga na téléphone otala gofo makambo azoloba na bia nzambe azoloba makambo nzambe révéla que à travers des songes et des visions ndenge moko aloba à travers des songes et des visions mais makambo yango eleki na délivrance oyo ya biso tosalaki koto tala makambo nzambe asalaka tala makambo nzambe asalaka donc bino nde boza famille boko otika nzambe te atoko otika nzambe te toko otika nzambe te parce que la vie nde toza bo mutu na mutu mosala nzambe nyonso aza na don na ye oyo don na prophète Moïse eza ya délivrance otatoli yango wana tatoli don na ye nzambe apesi eza ya délivrance okoloba nini na bana nzambe bazolanda yo à travers le monde mpona d'abord oyo nzambe asaleli yo et puis mpona mosali na ye prophète Moïse nazokumisa nzambe mpe nazolancer appel na bandeko nyonso oyo bamoni peut-être ke basuki na bango ke tosuki tokokimi na susu wapi koke pa nganga te ndeko na ngai babenga kaka na numéro wana kokende pa nganga te banuméro eza affiché yango wana bino bobenga botiaka mega bobenga mosala nzambe aza disponible akoyamba yo akoyoka yo ngai mo témoignage vivante nazalia donc numéro na ngai peso boko kozwa ngo problème te peut-être boko otuna nga est-ce que makambo zolo eza ndenge plus 243 90 38 16 577 bande numéro na ngai. Merci maman Mireille nzambe azwa lokumu ndenge serna deja loba ayembaki bayaki tango natika ke kuke nanga polele yawe ozali pole nanga nakobangelo kote elokote yawe ozali libanga nanga nakobangelo kote elokote yawe ozali makasi nanga nakobangelo kote elokote yawe ozali mosungi nanga nakobangelo kote elokote place ozali yebaki nzambe azali lisungi na yo azali libanga na yo azali pole na yo azali makasi na yo donc kobanga na yo te ata diable ata bandoki ya famille ata banguna na yo ata batu batimolaki mabulu batiaki mitambo na banzela na barrêt de bus na ba train na bureau partout pour na yo okoya pe okufa yebaki nzambe lokola vali pole lokola vali libanga lokola vali nguba lokola vali bouclier azali moto azalaka na yo tango nyonso akotika yo ata mokete topesi bino merci pour zaki ebele à travers le monde ya kolanda émission na biso ya lelo témoignage oyo wapi nzambe asaleli mama Mireille à travers mosali na ye prophète Moïse bana na ye grand frère na ye bazwi lobiko ya kosamba te na nzela ya Yesu Kristo mokonzi mpo mobikisi na biso no wapi prophète Moïse abonelaki mpo na bango na distance s'il vous plaît evalaki te yaka audience yaka rendez-vous benga te babengi kaka mbala moko mutu aza maladi awa abondeli sans pe ko pesa dim pesa offrande pesa action de grâce non ye epa na ye nzambe alobi ova mosali na ngai esengeli obikisa bato mission nzambe apesi yango wana ya kobondela mpona na malade mpona bato bakana baproblème nyonso epai ya mosali na nzambe prophète Moïse okozwa solution à travers Jésus-Christ de Nazareth topesi bino au revoir tokute na prochain numéro batémoignage za ebele oyo nzambe asaleli bato à travers mosali na ye prophète Moïse na émission témoignage bokozwa yango topesi merci na Gérard Golima liwanga
mutu ya zamani oyo avalaki na nsima ya caméra ye moko asimbaki son ye moko avalaki na caméra topesi mpe merci na AB Pro Audace Bandengi oyo amontaki émission oyo mpe topesi merci na oyo ezali bongo DJ Hassan oyo avalaki na infographie topesi bino merci topesi mpe merci na Papa Moïse oyo apesi biso occasion wapi tokutana bino mbunzu na mbunzu misu na misu pona topemela bino sango ya nzambe oyo bokoleka kobika na nzela ya Jésus-Christ de Nazareth. Allez, tokutana na prochain numéro ya émission na biso témoignage. Vu vitesse ya technologie pe ya information ndenge ezali kokende na kati ya bale monde pe awa na kati ya mboka na biso biso toyeli bino émission oyo ezali bongo vis-à-vis ezali émission oyo ekobemela bino masolo ya politique, sport, éducation, environnement, santé, vis-à-vis émission oyo bokana kolanda yango na ba différentes chaînes awa na kati ya mboka na biso pe na kati ya bale monde vis-à-vis oyo biso toyeli bino mpona kopesa bino ba information nyonso oyo ezali koleka na kati ya mokili pe awa na kati ya mboka na biso.